Ok. Mais na lobby kaka. Voilà. Na lobby kaka po na yebi. Ok. Oyo azoyoka na ngai te. Oyo azokende ka bandako ya nganga po na nga. Voilà. Nga banga liwa même pas. Na yebi ke na kokufa te. Ata nazobela ndenge nini. Ok. Ni monsieur. Pese ba uto lansenga. Oh. Avant la kende Dubaï. Ya mabete. Neti nga bapesa nga pantalon. Balumbisi nga solo na nzoto. Ah bon? Na kotsaka pe histoire na kati. Betango zoya na makala. Te na banga te. Na banga ne nebi keloko ezate, nebi ke ba utiliser mne mutu. Ok. Pe mutu utiliser ki mutu ala na yebi. Vraiment. Koyoka na te eza ko boma mutu te. Ozo bokoza boswani, bosali nini mais mutu aza incapable, mutu aza incapable osala mutu mabe. Makambo yaka toyebi ndenge bandaki te, toyebi ndenge esuka te. Ozo comprendre blague, batika ba blague. Yayo daga mélodie. Mutu akufa na masumu na ye moko. Ah bon? Mutu akufa na makambo na ye. To ape na ba famille na biso, to ape na ba mibala bato to linga pe na ba boka libanda. Vous êtes sur Top Media TV. Cher et panayo, surtout pe na ngambu boye. Ya papa na biso Gaston Kokodioko. Alors. Merci pareillement. D'abord santé na yo moko pe? Ouais, santé ça va, nzamba zo sunga. Nzamba zo pesa kimia. Mais na moni au juste sous poids, on zo vimba kaka. Na zui poids safu. Safu. Safu mte salinga bien papa. Na konda ki na ngaya wa. Donc na uta ki na ba na komaka munene wana na uta na ba 105. Na uta na ba 105 oui. Na komi na Dubaï. Ba pesa so ba kisi moko boye na dona zonga ki wana ba 97. OK. Na zonga ba 97 ans. Ti na na komi na 97 et puis na benda ni lisusu na komi na 89. Ala. Na komi pa na 89 donc na komi ki pepele safu sikoyo. Aïe, c'est ça faut ça soko zo lia olia e yaka ndo babia yaka kopola pou pafuki. Mais ça somnifère munene on sera na terre et là kolala nde kolala. Faut éviter ngo par rapport à tenatiki. Donc yesinga munene ba moko pou donc so na longwa ba mona ke koluka biloko ya régime. OK. Mais quand même ba physique pour ça la na yo moi tout physique na ndako moi kosala baboye. D'accord on sala moi baboye et puis ba pinso za pesa so kala tema boko na sema kolikolo pe. OK. Nakoma pe osala mo ndambo. Voilà. Boni Gaëtan. Gaëtan za bien na uti ko meko benge mena zuete. OK. Voilà. Pour na yo ndeko Souzia Kinani. Souzia ki collègue nanga de service. Tozala kozala naï, tozala so naï bien, très bien. OK. Alors on va prendre mort na ndenge nini? Bon, liwa na ye salaki nga pasi na kota ki kaka na NTPC ayoki Mirma bande ko susa du problème na silika ikutu nga Mirma o ba gêné yo na age na yo ye kaka mamako susa du problème éclaircir bato comme ce qu'on est tout de Rolanda koto tunaka Fatou ka imbende ayeko aller sortir allez jouer dehors. Fatou ka imbende ayeko éclaircir biso siko bien ke bandeko suzi akufi. Oh là. Donc nga na ibeka ki azaki ko bela basiri mo kasaka ku 11 jours na coma. Abimaka. Belaka mingi, abelaki pena mingi. Deux fois. Comment il paraît sur 2 fois. Ayebisaka ngam na gabu yeto kutana na tournage à Belleville, esinga na ezaki so matanga na nyanga bi ndebo leli na nyoyo boye ilaki ndenga inde na kende ezaki matanga ba artiste moko na bosa ya wilote mélodie feza mélodie ya mélodie ya mélodie abi ndebo leli mélodie boye ilaki ndenga inde boye ngai bolela ngabi tenga na yaka na HJM comme susu na yaka rendez-vous na moni petit na ya mobali ya singa bi otoza na 3e niveau olia yebisanga ke tala boye nga na yebika ke oyeba ndeto yaka ka ba hôpital ba consultation yebisinga te ko hospitaliser. OK. Le kwa ngapina zaki na ngape moi show na tournage pe ya bakata on dirait. Na psy na ye na sisi na ke tournage ya bakata. Mais ayebisa inga te ke oza hospitaliser ceci c'est là. Voilà.
nda bandi kobetela pe masolo na beli makasi penga habité prière kaka sa prière na hôpital prière voilà bato sola ki bongo après na ki suko monete na sali pa miko na mona société. OK ata mort ne be nouvelle zo ki te ki azobela tout ça En tout cas na zo ki nouvelle azobela te. OK Na ebaka na tournage avec le Ketchu nani mto ebaka tamta esenga na Suza azobela mingi esala bien te. Ana se azobela mingi abi oui ba singa azobela penza. Ngabi basala ka ba prière. Sala ka ba prière kaka. Parce qu'il y a un problème ya mingi ya ba paiement. Voilà. Maintenant, il y a Coco, n'habité mort na épée, et ça ne peut pas si na artiste. Bon, et ça lui passe, mais pour n'a la Monica qui repéma. Ça c'est bien. Ah, kufa mususu esenga ka bo sepeli pe. Te muto yo ake pe mana kinya. Aumeli na pasi, aumeli na liboma ya kitoko te. Liboma za maadi moko mabe la kana yo ata nini yo moni obiki obiki me ya liboma. Ezaka pena malamu te. Mais c'est comme ça ça un peu négligé par la bilmo artiste ndé tout monde ka bolingwane za la ka soki artiste jeune abeli beaucoup ya ma cotisation botali ndeko na bino mais ya Coco te ya Coco batiaka ete aza na carte mais souci ba la carte bondo qui est là quand même kotali ndeni ko assister ye bonde ko benga bonde ko mona ye mais ya Coco Suzy aza mutu abelaki normal ya Coco liboma. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Il y a Coco eza liboma. OK. Ils ont ba spiritualité nango pe na kati. OK. Ils ont des familles na ine faki ba tele mama kasi na ba prière. Vous comprenez? Pour liboma na so yaki pona kisi mabikaki. Parce que ni hôpital ezalaki to na HJ to na médecin de nuit to na ngalema to na mokole to na hôpital ebele oto kinda kozwa soin ndenge yo moko kosepela. OK. Ozomona. Donc eza ba spiritualité mususu ezalaki fallait famille na yemo ko ne balandela ba prière makasi pona ndeko na ba. OK. Mais tu senti déjà que beaucoup kabwanezali to pe beaucoup questionezali par rapport à mort ya Suzy tout monde artiste défiler vraiment artiste ezali bozo kita bozo marché pour ndeko na bino mais na côté ya Coco tout monde ka bata groupe salon donc pourquoi beaucoup questionner ezala ceux qui doyen moko ba kufi grand moko akufi na ndeko alandi na moi c'est il y a génération na bino bo pese bo mi pesa ka plus mingi pa ya ndeko génération no qui doyen moko boy ezaka bo kisini no po nini ya OK ndai kuna o mona bata sala ngombe bele kuna bele oui lelo pe na okine sukuna na poko tuna bango. OK tuna bango Suzy paza mutu na biso donc tokabola kaka bango baza boye biso pe to sali nini toza boye po biso pe toza tolo ba pembe biso pe to kufaka batasala ko pa ba yaka mingi te mingi na mona mika mama linga na sele pa yaka na par exemple masasi peut-être me pa yaka pa mingi te. OK vous comprenez to so pembe ya sele nda yaka pena ya sele a message na biso mingi. OK ya za sota ba papa dudu sikoyo vie ndenge vie shaba kufi e nzambe Coco ya Coco ndenga kufi na Suzy ndenga kufi biso sikoyo Suzy aza génération na biso. OK to sala be fort makasi pona ye mais so tali na kota ya Coco o mona ki ya Coco déjà ba ko zoya na ba charge na ba RTNC parce que azaki engagé. OK na ba RTNC siko biso koto Suzy bantu photo sala be fort to banda ko bela kama mo olive. OK ozomona to banda bela kama mo olive lembe siko mama olive fest neti mikolo pe na epite so asazongi Congo ozomona. Donc ezo senga skoyo biso moko to luka nan to zala nango to sala be fort nan to zala nango okazu et beti poto biso moto bimisi. Voilà. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Mais pas ya Coco
RTNC déjà eza wana ekozwa charge ya makasi parce que eza nini na biso ya mbongo ekozwa charge ya makasi déjà bosali groupe WhatsApp tosali ya groupe WhatsApp ya cotisation la cotisation ezopesama déjà baoyo bapesa ba 500 bazali bapesa ba 400 bazali bapesa ba 100 bazali ba 200 bazali tenga na pesi te mais na opesa lisolo ezobeta nani ya mbome ndeko bantu lobi pardon et Belvi Kandi Belvi Kandi nde muto ya mbome nde muto abimisaki mbongo mpo bambome ndeko na biso Suzi Bantu mais kuna batangi artiste mosusu nani batotanga kombo te mpona polémique te mais elobami ke ndeko mosusu nde mutu apesi mbongo mpo bambome Belvi mutu apesi Belvi mutu apesaki Belvi nde mutu apesaki mbongo balobaki o même na groupe mpona koambome déjà Suzi bololongola makanisi parce que Belvi déjà apesi $400 mpo tosala nini to ambome Suzi elobamaki na groupe ok ça c'est bien alors bandeko mosusu bapesi eza bien eza kaka wana koyede so na makambo ebele ok ya gabi ozwa occasion ya kosala film to mpe ya kozala na série moko na ya koko na kati kokodioko est-ce ozwa ntango ojou na ye nanu te apparemment boza génération na bino ebele bajou na ya koko vraiment te mais pourtant yo ozalaka mpe na bacassette basérie wana la cassette mpe nazalaki mais kojoue mpe na nga ajoua mingi na bavie shaba ok papa Kwedi na Joana bango baprésident Lombe baprésident Masumu mais ya koko nazwa chance wana te ok alors kombo ya Alisala ezotangama lelo asali soni ke azalaki molongani ya ndeko na biso Suzi Bantu bazalaka ndako moko et séparation na bango ezalaki mwa mabe donc il paraît makambo mo ezebele nayebi te soki ya gabi ayebaki relation wana ya ndeko mabe par rapport à quoi Alisala tokenda na relation nano oyebaki relation ya Alisala na ndeko Bantu bona owanga na point yaza mobali ya mwasi ok bazalaki na relation na bango non owanga na point ezalaki a partir ya groupe ndenge ndeko yakosala na groupe nde balinganaki toloba bongo nayebi soki balinganaki te ngai namonaki kaka bato bazovivre na bango sur séparation na bango wana ezalaki en fait en tout cas séparation nayebi te nayebi pe te ngai ayebaki kaka Alisalaki poto nayebi te séparation ebandaki teke nini esukaki boni nayebi yango te ya gabi Suzi Bantu azwa ntango kovanda mpa na yo te oui ezalaki na tovande mpa na ye avanda mpa na nga ba 2 semaines oyo ezalaki na époque nini avandaka mpa na yo bon baseri yango tozalaki na ye nasalaki filme moko Gabriel atondaka te ok Gabriel atondaka te elekaki epa Nana Takaza que je salue madame Nana madame ya motema monene mwasi moko azoluka population congolais et se retrouver donc oyo aza na mposa kosomba lopangu aza na mposa kosomba lopangu na ye terrain na ye ya $500 eza ya $350 eza ya $1000 eza donc toza na bamapangu partout na bansele ezali eza baterrain minene ezokweya ezofungwama totie eloko mama moko esesili mosusu eye efungwami kaka bongo aza na alingi moto nyonso otakoma mama lopango to twana konyoka masusu te to yaza na susi ya maluku efungwama maluku pende koma penza maluku bato toto exploiter penza maluku voilà mopepa kitoko soko kena mekao mopepe donc c'est ça Takaza nzamba pambola waza na posa kosomba lopangu a contacter ngai okosomba lopangu na yo okomi na mama lopangu na mbongo moko moke ya $1000 ezali ya 750 ya 500 ya 350 ya montant nyonso to ezali ok voilà toujours la question na biso nde ayaki ntango aye amoni ke excusez akendaka alemba azongaka parce que azalaki na batableau bajour nyonso oyo film ezalaki azalaki mpo azalaki camarade na nga nde tovandaki na ye na ndako na nga tosisi mpe tournage mpe esili nango tocontinue so mpe kaka kovanda tina ndenge akendaki na ye combien de mois te asalaka ba 2 semaines presque 2 semaines à part yo avanda susu mpa nani susu oui à part nga nayebi ke avandaka pepe avant vanda mpa na nga nayebi ke baseri moto nayebaka ta na Pointe Noire nayebi ke ebaka ta tikaka ye mpa na ye na ndako na ye aza kofanda mpe ebaka ta
Après avoir dit ce pas Thérésien. Oui. Ok. Alors, en fait, Nini Salemaki, là, il y a habitation, on a ensemble. Tant qu'on va ensemble, na ndeko bantu. Puis, ils ont le belé que Normal. ndeko Gabriel, tant qu'on va qui, na ndeko Suzy, ma bémo komelaki yo, komelaki pe Bakata, komelaki pe Thérésia, voilà, tout ça. Te, nga na yebi na mabe wana te. Na yebi na ngote, biso to vanda na biso, tango atos asisi ye moko pe amoni ke nga ke na ye, ake na ye pe nga pe na tikali na nga. Je crois que na omelaki pe te, na ye ko voyager. Ok. Na omelaki pe te na ye ko voyager na nga. Na uta pe Luanda. Na uta Luanda na yaka na ko sa filme wana. Après na ye ko zonga. Ok. Na ye ko zonga na tikali papa banga kufi. Ok. On a un soldat. Papa bango. Baki na sona problème te. Nangambo e Bakata pe problème comment yete. On a fait le caillou tout na ye ngana. Et yo za la rappel moi proche ne Bakata moi idée rose na mata mandambo. Te Bakata ifsangelo te ke bale na problème. Nangamba Thérésien. Bon, ngamba Thérèse to kaka na te fe biso so to landaka ke moi rankini bon rankini on peut to yeba bozindo na ngote je ne sais pas. Alors lelo kombo ya Thérèse déjà cité na makambo nyoso tout à l'heure même Michel Pande comme de Kechu ninga loba et ça la bien ndenge bakabona na ndeko Suzy et tout ça na ebité koto kuna mo peu Suzy avec ni Michel bi ba bengi ndoki sirène Natala qui a pas Aïcha Koko. Va Aïcha Koko pas le qui ça eloko mo ndenge na ndeko Suzy. Alors ndoki banda ko bengi par rapport à nini. Et puis pourquoi Thérèse a lobaki ke bako ko zonga na société et ti bako kufa. Je sais pas maloba ndengo na Éviter. Bien kapi. Mais na éviter ba onde bazai ba camarade makasi. Bazaki lié oyo. Ozomo. C'est comme maloba nini oya bimisaki je ne sais pas. Pourquoi ya bimisaki yango? Na éviter. Ozomo. Et bi bango mibale bazaki ba pire ya jeté ozomona et bi ka bango mibale sikoyo nga Gabriel na kati na koyeba ndenge nini siko yo bande kolala ne moi kindoki yango bana mona ta manda mute na te na mona langa te mais ya bibino boteta ndoki po avana na bino biso bana bino ba comédienne c'est bino en général camarade na ye moko nde ba vandela nde ba solo lela biso to yebina biso te ye bo nepta bango ezali kamwa wanga na te ezali kamutu balekela ke na TV ozomona yali ka balekela ke na TV so yakili kamoko privé peut-être nga loba na yebi na te mais to mona ke na TV ozomona o ba welela biso na yo to yebite. Ok. Peut-être que vous connaissez boye ba kati ni bokota batu MC ko bimise moi liloba. Ezotanga comment mobali na kati pare mobali koto sirène koto ndoki tout ça. Bon mobali mbali boso mobali to lingana mibali mingi te. Bino na bino. O bon mbali boso esuzinde mutu asali yango. Biso so to lingana mibali te. Yo po linga mobali batu. Oui. Po anite. Na pe mutu. Ya comédienne. Oh, bongo l'air est arrivé au sabon. Il y a Gabi. Oh, mais ce qui est arrivé. Yo moi te keso na wanga di batu ba otalanga ba comédien ba otalanga ba eta ndoki wa wanga. Na boy na ba benga ndoki. Boye bakate to boye baka. Ke o mwari mobali ya kingandi yo po ndimi na olingi. Te. Mususu oyeba na ye. Mais asali yango peut-être à l'andi influence. Abosani ke mutoli na bakunda ngo sikamona ayete. Si kona tibiso ba Gabriel to zaka kala o cheto che. Ngape na zuya yo. OK. Na bikala. Lelo te na sa ngusute. Lelo ko mwana nzambe. Te na zaka peka mwana nzambe. OK. Lelo ko mo samela mingi siko. Te na zaka peka ko samela mingi. Voilà, ce que ça ni espine za biso to botam na kata ya église ya église bokoli na kata église biso to yebi église. OK. Ngala botam na distraction te nganya na botam nde moi mutu ya obouger famille nga tout droit ngande moi mutu on se comprend famille so la na ka bongo mais na mutu na ngana nzamba sai nini ayebinga. OK. Abatelinga na makambo ebelo na kuta na ngona vie pe na vie à théâtre abatelinga ti lelo nsaka na bomo makomni kuta na vie pe na kokufa na pe lelo te. Amen. Amen. Ko lo baka boy. Ngai pe lokola
Simeona ok. nga mpe lokola Simeona nakokufa lelo te o nzambe na ngai kino namona lobiko ngula na Yesu amen bilaka na ye ekokokisama kati na ngai amen liloba na ye ekofanda kati na ngai amen yaya na ngai kolo na nga nakokufa lelo te amen amen siko nini komela na théâtre tango lobi nakokufa na nga lelo te bamabe bamakambo ebele mpe komela na théâtre bamakobwakelanga bamaladi kobwakelanga babilo tala ivi nzoto oyo ngamona sekaka nakaso na fai na seki nzoto ekoti biloko mais Gabriel alenda mingi ataki makolo mais siko bazo ko attaquer pisi makolo pourquoi makolo kaka ya yo kasi so na vandi te ok makolo soko fandi ofandi te ezalaki bambasu bi ezalaki babwaka mbasu mabe babwaka bampese bapota minene banini donc babiloko moko neti pota mo na nzoka nake matanga bato nalaki nga na voyager ozo voyager kende malamu boye nakei ka boye pa na mati moto pa na kwei pota na so tuni batuna ba étoile ba oyebiso une année et demie pote silate église na so ba yebisinga ndanga pota wana epai bato bakobanga nzambe na pota na wana kweza pota moko fo bakatolikolo baetwali bayebi baetwali kingombe baza bayebi tovanya bona ngola bayebi bamira esa bayebi bakomona bakombenga kuto pota kisi pona langi na mbali mobo ya mbongo yebi ka mwa vie ya kitoko makasi na ngola bakomona nga lokwa mutu ya biloko mais tellement que toile ayebi nga mira esa yebi nga tovanda na bango bayebi ke mwana mwasi wa makasi na bapriere bao défendre boyebi mutu boloba ni bongo te une année demi pote kaukaka te mais pota wana kauka pe zonga couleur en nzoto sans cicatrice tu vois les gars mystique mais est-ce que banda uta wapi bateka ngofisi e uta wapi ya gabi na yebe sikeza ko uta oyebaki mais nga na lobby oyo nyoso azoyoka te aokende azoyoka te ko attaquer yo baosila ndenge misusu bakenda nga na lobi oyo azoyoka te loba nga Gabriel nakota kisi loba nga Gabriel nakenda olukata succès na nga na ndako ya nganga loba na tia lokolo na ndako ya nganga loba nga Gabriel nabwakela mutu maladi to nasala mutu mabe apaka kozwa mobali ya mutu wana biso so tosala yango ça c'est vrai bien mais ya kosala mutu mabe wana eza batembe moko ya baestra bomwana toche wana esalama na wana bato nyonso voilà soki te katakata mbeli mais ya Gabi tozali awa est-ce que eza pe na bato yosala pe mabe wana peut-être nde lobi olinga pe mobali ya moninga pe esalemaka nango peut-être mosusu bamibali ya baninga nolinga te en retour nde ezosalaki mais yo mpe osalaki te baonde babanda te nga nakenda nanga epai ya mutu ya pamba te bao bayebi masolo bayebi mutu alinga lakiso nde aza mwasi kitoko kitoko mwasi ya libanda te eya bozindo ya mwasi ya na kati wana ezalaki batembi ozo comprendre batembi mpo ngai nga moko kaka boye nake elinga mbala mutu nasala na ngango te ngai naza telefone mpo natombola telefone nabenga na défaut makasi atomoni bapele manki wana ezalaka pasi donc nayebaka nanga bamakambo wana mpena mingimingi te nga telefone mpa nayeba yango vuma te yango mona bato babanga na commentaire otalaki bomwana oyeba nanga te
balobaki nini bafingaki nga nini nayebaka te bafungwelanga ba TikTok nga nayebaka nanga nde basala yango te nayebaka nanga eloko te bana na ndako akani bamola baotie ba TikTok na otata na osekaseka bosalelanga boye bosalelanga boye ozomona nga nayebi nde basala moto mabe te naza na cœur ya kitoko. Alors oyebi nde basalaka moto mabe te nayebi te mais baranki na bino est-ce que ndeko wana yo peut-être oyaki mpe kotia libaya est-ce que boyokana bobongisa po rankino ezomemama soki motu moko akufi kombo artiste moko efo ebimaka ke kingandi akufi batika bablage yayo ezaka mélodie moto akufa na masumu na ye moko moto akufa na makambo na ye toa mpe na bafamille na biso toa mpe na bamibali ya bato tolinga mpe na mboka libanda moto mosusu mpe yo oyebi na oye te mosusu obimaka mpe na mobali na ye akoki utilize mpe bato basali yo mabe makambo eza ebele na mokili Yves koyokana te eza koboma motu te orekei molonge ekoti koyokana te eza koboma motu te ozoyoka bokoza boswani bosali nini me motu aza incapable motu mosusu aza na incapable ya kosala motu mabe me boswani na bino kaka bobebani kaka yango tuni orepara na ndeko boolelaki soi-disant te na repare na nani tosolaka bien bokutana no bosolo bino tosolaka très bien na bato nyonso to tobebana ba makambo oyo makambo ya boye tosolaka très bien ça c'est bien sikoyo likambo ne ya kati ya motema ngai nayebi te sikoyo mpe moto akokokanga mpe aza te voilà le problème nalingo sona Theresia nana okoyebisa ye nini par rapport aux ezotangama na kombo mpo yo mpe ekomelaka yo lor ya mort ya Mélodie ya Diana Diana plutôt Diana Makila ekomelaka mpe wana alors lelo ekomi Theresia okoyebisa nini kombo na ezotangama ngai nakoyebisa Theresia azala makasi mpo ene moto abomi na ye suzi te ye abomi na ye motu te eza makambo eyaka toyebi ndenge ebandaki te toyebi mpe ndenge esuka te ozo comprendre donc eza nango peut-être bakanda kaka ndenge ezalaka kaka boswani na bino bodiscute na bino parce que ngai nayebi ke malgré wana bakoma na bao kosolola baza kosolola bien bakoma kosolola mpe bakoma ya ndeko suzi te ava kutu bakoma te ngai amoni bakoma na bao deya kosolola bien kosolola paa bazonganaki nde bazalaka te ke akoki kovandana na bandako kolatana te mais kosolola bazongai na bango kosolola bien bazongai na bango bien mais na kati ya mitema nde toyebi te mitema boyebi te to likambo esukisaka ezalaka motema ata obeta tour lobi na matanga Theresia azalaki wana lobi nazalaki te nazalaki te azalaki wana et assister famille et puis voilà accueillir abaka kozonga lisusu bien toyebi te soki lelo mpe susu akozala mais présence ne quand même na famille esali ndenge nini bon ngai nazalaki te nayebi te soki eleki ndenge nini esalami ndenge nini mais bafamille na biso bayebi ke toswanaka te bosoni te na famille kutu bozoswana bacollègue po bouti na éducation epai na epai nayebi te ça dérange edérange ekota na son non tosobela mwa minute moke po tokata na biso alors présence boye déranger te boye ça va quand même na présence ne la famille quand même ya ndeko na biso Suzy Bantu po bato balobaki aya te o bana lemba batini message nga balobaki bana nga balobi na ya te nakendaki te nakendaka te lokuta nga kutu babimisela nga moto mobimba kaka na bato ya théâtre oyo balua fille moko boye babimisa eleki ya Diana Diana mona suka pa na bango kasaloni Gabriel wana asalale kala yana biso boye aya te soka ya komona bazusko fi pena ya shege tala face tala locks yo pe tembe ngana mwasa tembe ngana ka mwasa tembe no banda banga petango zo yana makala te na banga te na banga ne bike loko ezate na bike ba utiliser mne mutu pe mutu utiliser ki mutu ala na yebiye comédienne lelo pe tokoma opesa la bambote moko so muke menaza na ye na ngele nga naza na ye na ngele
Ngai akoma compliqué Yves. Voilà, Na bon koma compliqué. Bon bien. Naza na ye na ngele. Comme na yebi ke bato balingaka na bango ngai te, na koma na ngele. Ah bon? Ben côté pourquoi? Oh ngali kama makambo mabe, ngana lobaka makambo ya bato. Makambo bato ni ngana lobaka. Est-ce que ngabi msa ba secret ba? Ngas na lobi comme ça que likambo ese lobaka. OK. Na mno de comme na mba réserve pe mo micro. Po balingaki balia ngai. OK. Je te dis soki nazalaki ya Nzambe te Yves 2022 bolingaki bolela Gabriel. Ah bon? Pe potane lingaki sila te na mitema na bino. Parce que Gabriel azaka quoi Dadi di Kambala. Ozoyoka. Comme je suis pas bikufa kufa. OK. Na na famille chrétienne. Voilà. Église nangé bonde la kapé ponanga. Famille nangé bonde la kaba nièce ba neve. Nana otika ngana ken. Bana. Évangéliste écoute Gaëtan Zali déjà. Muta otika ngazati. OK. Ozoyoka. Nga kobela suka na otiko bela awa. Yves na sila pema. Pema ezate. Tuandi kobenga Gaëtan na banda 3 heures. Téléphone est sonné au yambati. Soka tikaki na salon ya alali na chambre. Benga pona pema funa kangaleki nanga. Tu t'imagines na zana bana nièce nanga mi balé mike ya 4 ans, il y a 4 ans na 2 ans. Ba boko lala ba vai nanga na ndako 5 heures. OK. Micro. Bana ba boko lala. Fanda to bengi ba chauffeur nyonso famille mto ya mbazate. Gaëtan ko rappeler na 5 heures. Gaëtan ko rappeler na 5 heures. Lek na rabine ya kambango. Nese ngabine kuluna ko ya tezela moyetana. OK. Akokite aye. Ezaki dimanche. Na ibise memanga na église. Wana pema ya te, nese memanga na église avant na kele HJ. Boki na mutuka. Boki na mutuka. Papa to comme na HJ. Pema ezate. So na tamboli 1 pas, 2 pas, 3 pas. Nakei. Bakamna biso basimbinga na prière. Tokoma kuna tongo. Tokuti bakambi baza déjà. Po bima déjà bakambi baza katongo. Prière. Bapakolanga mafuta ndio tomobima. La prophétesse est quoi? Na mêlé lambo. Na longo église na so na 13 heures. Pema ezate. Na comme na HJ. Les bazuka nini wana batienga ka. Batienga ka nini wana ka. Pe maison. Na fandi na ngape. Bati oxygène. Bati oxygène. Na vai na ngape. OK. Na lie na ngape. Na comme na ko solola. Moi na biso pas oka moi. Zongi. Donc iti na fandi titi. De basika eta oyaki nango. Faut qu'il y ait des soins intensifs. Na sala 3 jours na soins intensifs. De ba ça va que mbeto la li souzi pala la kia. Asaki 11 jours na coma. Ozomon. Na vai na ngape na sali 3 jours na 6 ne ba matinga na chambre. De na yeko zonga na ngape ti lelo. Est-ce que pourquoi puisse vous penser qu'à attaque que vous tapez dans des bandits qu'on a théâtre vous pensez dans moi mingi hein et tu m'as sur papa la biso passer patron et vous type capable artiste mais la maladie nous peut dans ba famille ça la gana éviter na ebi nanga te ya yo na ngamba artiste tout dans une famille te ngana lobi na pesi muto charge nanga te. OK mais na lobi kaka voilà na lobi kaka po na yebi. OK oyo azoyoka na ngai te. Oyo azokende ka bandako nganga po na nga. Naza distraite. OK okokende nga na kotikala. Ça dit beaucoup nga na kotikala nga na kokufa na nga te. Nga na kokufa na nga te konyoka mate Yves. Voilà okufa na ote mais konyoka mate. Tout à l'heure analyse ya bandeko belé par rapport ya mort ya ndeko Suzy. Alors ils en a
analyse moko ndeko moko mibale misato basali babeza na filme moko ya Gabi bosala bozala na bandeko Dadi Dikambala Avasamo bozala na Bebakata Mama Top je crois 4 ou 7 Léa Ndaya voilà Thérésia li solo wana kenda ndenge moko na li solo ya Suzy Bantu ekenda ne mona ende par rapport que c'est comme si film maintenant bo salela ye pour lobango pe c'est comme si film maintenant kenda neti histoire na ye ndenge ndaya kozala pa na bino ndenge ndaya pa Thérésia ndenge ndaya kozala pa Bakata oseki hein bonde ni yo yeba kendenge film wana ya wata sayeli lobama bongo neti nga basali film moko boye nga na yebi ke nga sai na bakambo wana te deni nga na okansanga OK te to sola pembe nga mutasali film mutasali film nga na yebi ke ngai na kati nini na nga na kati eza nango kuna te nga sai na ngeli loko te siko ndeni nga na okansanga OK mais amoni ke balani mwandamu na bala na ndenge nini esali nini ezaki mwa vi na ye moke na kati atrouvango na kati na ndeni neti nini kata ndenge afilme aye kovanda mpa na yo avandi kote boye avandi boye ayaka na ya bilamba moko boye mamoka nyonso presque elekaki donc voilà biloko nyonso wana elekaki na filme wana ase retrouva mpe mwa ndambu na kati neti bobe te wana bato nde bazoloba eske ye moko alobaki yango eske alobaki mpe mwa bilamba na kati ya bilamba oui soki otali yana na otinelo lien otala analyse wana ndenge ezalaki bon nga nayebi te nga na vai na nga bapesi nga filme nga nakomi filme nga nasali te sikoyo bafilme mosusu mpe eza komona ebalani na makambo oyo oza kosala meza yango ya yo te ozomona idée ya filme ezalaki ya nani yanga ya yo ya Gabi yanga filme nanga awanga na filme nanga ekota pa Bellevue etalema mpe nana bayebakata poigne eza yanga nana bayebakata poigne etama makasi papa ngai nasamelaka na église oyo emonaka nasamela na église ya bababa te mpe ya baaveugle te nasamela na église oyo nasala na église oyo emonaka si ya un danger oyo ezoyelanga nzambe akende kolakisa yango motu bakosala nga mbela na kei nake koyoka version nini likambo boye keba ozo comprendre il faut nabatela vie na nga ça c'est bon ozo comprendre il faut nabatela vie na nga motu mosusu asalaka filme ya bakambo oyo amoni na vie na ye asali filme ozo comprendre makambo oyo amoni na vie na ye asali filme eya mabe te neti nga bapesaka nga pantalon balumbisi nga solo na nzoto nakotiaka mpe histoire wana na kati eza oyo nga na viva so nazalaka na nzambe te so nazalaka na nzambe te so nazalaki ya nzambe te te ka pamba jalousie kaka bayibi elamba te aye kopesa nga eloko kende nasombi bibale ozwa moko nga mpe nayebi eloko te nazwi nalati mkoka nalataki yango boye mabe ezalaki makasi so nazalaki ya nzambe te nzambe ayokisi nga kaka solo moke nayoka mpo na ndima mais ntango nake bapriere baparole nga bamafuta esili nango mais ntango azala omona yango je nake bagermol nake hôpital esila te mais ntango basali nga mbela ke yaka oza na danger basali nga bapriere baparole nga bamafuta 3 jours ezalaki ebele nabiki makambo nyonso wana esilaki mpe batalisi nga esika nini euti nakotisaki na kati ya filme wana mpo eza eloko nga na moni mais bima lokwa mbwakela ya Suzy
Té. Même pas. Film est en réalité. Tout ce que ça va bien loco yo. Ah, idée mo be ki moi si mo ka osala sala boy. Ah, te ngape moi si mo ka sala nga boy. Tika ngape na sa nini? Na kotisa. Ok, on a compris maintenant. Ok. Ozo comprendre? Voilà. Oh nzoto makambu ti. Oh nzoto makambu. Kala mingi kutu te kakao. Bana so baida ko bengi ota mwana biso moko aye ko témoigner. Ok. Ni monsieur. Pese ba uto lansenga. Oh. Avant la kende Dubaï. Tika oui mais. Avant la kende Dubaï awa pese ba uto lansenga. Et monani ka kelembo me kotite. Mais pourquoi kaka yo? Mais muto ya sali yango na yebiye. C'est quoi l'état? Kicha sama kam. Na subie. Est-ce que to vanda na sera talaka nga penda bi on to kite oyo. Oli abo ka bi benga ndoki. Ah bi yo ndoki. Voilà papa Bolie. Ramosé Bélif. Tout le temps masolo to ko komati lobi okuna. Mais récemment pour tout zoka là il y a maman tchala mwana. Maman la pota ba bi zoka. On dirait ba katinga lichette. Docteur a fait la ngana ambulance abi oh. Oh muto azaki na sia ya bisa kacho lichette te. Na ebisio tangu toza na nini. Nde to lata ba super maman pesa ebiso. Dans mon livre oui. Faut mona ba père. Besoin de délégation. Besoin de délégation. Il faut ça Fanny Katalia mta filmer comme qui a boire kaki pour ya monter na téléphone. OK. Mais za kinga likambo. Maman top kuta bina ngako yamba soute. Donc besoin de commander besoin de payer na maman livre on ba kombe ya kapé wana. Bongo ngai kaka sikoyo. OK. Bon va démarrer kuna c'est ba mona somo. Ba appel tout moni ba uniforme bo ponani ba poni bo na délégation kuna kati bo na délégation tinande na keko kima ba kuluna na kwei passe ozomona akimende ba kuluna maboko kwa mais j'ai confiance à Dieu nyoso yela ranga na banga ati voilà nga banga liwa même pas na ebiki na kokufati ata nazobela ndenge nini mwana nga so nazobela excusez nazobela au moins so aketi kanga na hôpital ayaka soute OK ayi go biki akoti maman église OK ayaka lisusu te ko ntela geta te ke omona yeso aya osala nga visite so ke batiki nga hôpital yake kota mabondeli toya kutana les jours na obima. OK ça c'est bien et ana bato mususu na mokili oyo yo zomone loyenge me nzamba pona ye ça c'est bon nzambe tanga kendaki na yesu tanga kendaki na cimetière bato bazaki belé nyoso baza bana na ye mabelaki Lazare sort ozo comprendre tango oza na mokili kobangaka ti amen amen so olingi nzambe nzambe pa olinga yo ça c'est vrai ndenge yo olinga nzambe ndenge nga nalingaka nzambe na pasi na bisengo na mbongo na nga na kozanga na nga nazalaka na nzambe elongo nazalaka na basala nzambe elongo mpe nazalaka na bafamille na nga elongo voilà mais ndeko na yo bijou la reine abi suzi bantake lola parce que na suka te yesu ziba ye bijou ayeba ndeni ke suzi take lola abia au moins biblia comment la banette ba ratir na mutu banda bala ya oyeba ndenge nini au moins teke za buzoba wala za kolika kochola mutu abia confesser pona a confesser nini ya mona confession ya suzi wapi amona confession ya suzi wapi mais si batu so sala mo mabe asenga ba pardon côté nini abengaki s'excusa mais ko benga na Teresa déjà pour boma moto wana ya benga Teresa pour boma moto tete la émission ya Isha Okoko ezaki naturel OK ke kuna kufeli kuna beli ba ekotala na po bazaki ba camarade mutambe abenga muninga mbela zate pe bazonga ki camarade te ezaki kaka o azui problème aketala yo pe azui problème aketala mutabenga muninga senga pardon te suzia lo baki kenga na kocha na sete na tchaka na sena likambo nga na BBC
na bongisaka o nga na BBC o nga na BBC te donc ça veut dire que ya sala ke loko te me ba kizene loko moko boye ya ko bongisa na yeti. OK. Oh. Mais c'est dernier temps combien au sambela moi. Moto ayebi ki akene lo les aka nzambe. OK, mais sambeli moi mingi avant kufa. Yango kalika mto zolo bati. Ozomona. Voilà. Ce qui peut-être neti ngana sa mutu mabe. Suna suka. Suna sambeli nzambe. Nzamba zane pe capable koloba na boyi nanga. OK. Alors pe akoloba pe na lingi. To akana balance. OK. Nzamba talaka mabe atalaka malamu. Nini leki. Ozomona. Mais nzambe pas ça compliqué. Au moins pe mabe leki alimbisi. Voilà. Donc vie est ça tellement compliqué. Donc à ko vendre tellement ba ke yo ke lo la ndeni. Vraiment. Ça c'est bien. Alors il y a Gabi de comment on a nzambe tena ba yo ke lo la sens ne. Voilà, programme bozo. Mate na ba liboma. Bijou la rélogie va vouloir il y a Gabi va dire qu'on attaquer. Alors par rapport il y a programme bo sali nini pour déjà ba réunion bandi. Programme to retourner à réunion lobby. Ndeto ke oyebela programme to ndé ozala ndenge nini ozala comment ndeto oyeba ngo lobby. OK. Lobby mercredi. OK. Alors pour na papa la monsieur c'est kanga point. Moi ngambolo pas vraiment. Na caméraman kuna zo. Ça fait rire vraiment donc na caméraman donc bon ma biso makasi ya Gabi. Na sina ba ba sur ba ndako bazo seka bazo lemba donc voilà. Alors pour na pasteur patron il va zo ki bo balola ngai te bo balola ngate na sale émission na nga clair. OK. Bo balola ngate boko ba po bazo luka ba epenglenga. OK. Po ba bi ke Gabi azamuta makambo. Surtout epengleye makambo eko pesama na analyse. OK. Ba analyse salami déjà ko ba boya ezo sala. Na yoki ba na benga nga kutu na États-Unis ba esika na Gabriel tato moni boye. Oh, Ngabi bonga na kati na sali nini. Voilà. Les kambo vya basona kina Teresa. Bo cha Teresa. Teme makomo na mnobe dali c'était yo. Ngabo ko changa ngana zaki akize na Diana. Mbalo pe ba cha Teresa. Pwani kangai. Yo poza na kati kuna Bakata Teresia mama top. To sali loko te. Biso sali loko te. To sali loko te? Boti kanga tranquille na boyi. Na boyi. Oh. Voilà. Pasteur patron. Ngala memaki mukumba na nganga moko na lingite. Pasteur patron na ibika samela nzambe. OK. So dai ko kufa masa kufaki. Comme ça envie arobika. Amen. Na komona Yesu Masia. Amen. Arobika. Merci à Gabi de Gumina Souka. Souka. Oh, na lobi makama mogijo te, yozo mona tente. Ah, docteur mogijo wana uduvie na biso donc docteur mogijo. Docteur mogijo aosamba masomo la nzoto. Na yolo. Afungoli hôpital na yolo sida en face à terrain Kanka. Voilà. Donc le 8 mars, docteur mogijo afungoli porte pour la maman nyoso. Voilà. Ozana problème ba libumo donc journée porte ouverte. Journée porte ouverte. Troisième fois ba règle douloureuse. Ba problème ko bota. Consultation ofele. Oza problème ba minu. O makambo azo ko blanchir minu. OK. O bazala ba minu ba chocolat na bien que na azong so pela kitoko bien. Donc afungoli ba maman porte bino surtout boya. Pour na teinture bino boye bande teinture ekoya. Bon ça tena yo papa, maman otala biso. Eza pe ko na teinture ko bongsa ka pour na basi pour na bibali pe. Boya ebele pas docteur Mogijo pour soit solution parce que nga déjà solution na komo tike longi polele. OK. Na bombe lote longi au mona ngai oya kitse lo ngai na polele. Pepele donc nga ke na simba sikida. Na ke kablo na régime. Tango yo koti mama ko ale. Donc c'est au sein savon ya papaye. Pas savon na papaye. OK. Vous comprenez? Bio MG. Soko ziango otiango 5 minutes ne longi. Opakoli ka 5 opakoli boy. O fait nozo solo là. OK. 5 minutes okoti na du soko solo. To soko. OK. OK. Ezo longo la donner na zawa elongi pepe. So bena sunga bini so bena zo. Elongi penda pepe ndeza ki ba noir ba kusha makasi wala. Tana ngo suti. Na koma ko obligé tina ba kingo na tchaka ba poudre ma itaka. Kingo pepe. Grâce à docteur Mogijo. Aïe. CP. Et là, CPDS. OK, CPDS. CPDS, docteur Mogijo. Bonjour, na mibange surtout mibange de Gabriel Bolimone ko ratété. Émission na ngeza ka chocho. Voilà. Kolongola nga mi communauté po ekotalama. Na tigeli, voilà. Ekotalama.
mbote na nga na mama présidente na biso Chuchu Luambo Saint-Denis Kwea te ba bon guérison grippe ebetaki ye na pesi mbote na nga na Sylvia Kake passeport rouge na pesi mbote na Tete Yondo de mi à mort liso mokonzi bokila lokondo pesi mbote na Mimi Ngwango mongo moko mbinga ya mbiji muto moke bwango ebele ya gode tumbu yanga ya kati la force tranquille na peso mbote ya mete ya ngunda songa mbeli babetaka likofi te Marlène Bille immeuble na peso mbote na pesi mbote na ngai susu na Étoile Kingombe mbote na yango na Juliana Thomas États-Unis ko ya te bendele ko ya te na pesi mbote na ngai na pesi mbote na Mariam Vergas siko za na kata Dubaï ba bon séjour moi ça arabe na pesi mbote siko za li Rolima tout à charge Rolima tout à charge na pesi mbote mingi siko zali ba mbote na nga na mibange nyonso tout ba mes condoléances na nga na famille artistique Mobimba ainsi que famille Suzy Bantu na pesi no ba mes condoléances to le la Suzy na kat na kimia ba fan botika biso tranquille to le la Suzy na kimia vraiment likambo ezate problème ezate makame bimaka kaka oboye mais en soi problème ezana ngote muto soka sa kufi to pese ba valeur na ye ata to lobby ata to machito kiti aola mukate donc asa kiei ata bo akize batu ata bo soude batu na kati liwa na ye to aola mukate po c'est fini to kabwani na ye et sili to continuer vie o ba message ko sala batu mabe il est temps ya ko bongwana liwa société ya biso muninga to zakine ko mena ko lia atiki biso bongo biso to tika to leke na nini to bongwana botika banganga botika okota bakisi ko bokela baninga kene ko luka kisi ya succès na auto pekisi yote kene luka kisi na yo ya mibali ba kabela ka auto pekisi yote zwa kisi na yo ya yo tika baninga tranquille ba vivre ko handicapé baninga ko bokela baninga ba mambasu ba ko bokela baninga ba PC ba pona ozwa nini bo ape na belo côté to tika ko yinana to sangana to koma bomoko to koma bomoko no to tongi ba immeuble te to zolingana te bom ko to tonga to suka boni vanité de vanité nga Gabriel je vous love bino tout nalingaka tout le monde oya osala nga mabende akotika mokili oyo merci beaucoup numéro nanga so lingo zwanga pona ko Yves no pesa le numéro nanga ko teka mapangu nanga 089 65 61 779 089 65 61 779 ndozu Gabriel to beti masolo ya ba terrain autoteka na maluku meka mupepe kuna na ABC binotika na pesi mbote na apôtre Joël Kamba vraiment na seple qui na le pangu de sikaza na plaza non mupepe apôtre Joël Kamba nzamba pambola nzamba batela yo nzambe penda teli kabu na kata ya apôtre wana to yebite likambo mafuta merci beaucoup na yo pe Yves merci beaucoup